Bandeko tozala clair. Tigre noir atikala koloba na Karine Mokonzi teke. Je t'aime pas, mais j'étais B. Ndenge bino boza kosukisa na baiser. Tigre noir jamais atika kokoma bongo po na Karine, atikala pe koloba bongo po na Karine, tout court na mukuse akoma kaka je t'aime pas mais j'étais B. Et puis eyebanite soki akoma na nani. Akoki koloba eloko oyalingi. Ekoki kozala je t'aime pas mais j'étais beaucoup aimé. Ekozala please. Nakanisa tozo se comprendre. Lokola phrase ango esuka kite nga papa robo nakoki pe ko interprétango bongo. Je t'aime pas mais j'étais beaucoup aimé. Nakanisa wana pezali ide nanga. Nalobi pe kaka te alobelaki Karine Mokonzi. Akoko loba na mama na ye. Akoko loba na cousine na ye. Akoki koloba na Paola Lopez. Akoki pe koloba na Karine Mokonzi. To akoki ne kaka kokoma je t'aime pas mais j'étais B. B wane la kisi beaucoup aimé. Ekoko zala n'importe quel loko. Ou bien à répéter phrase moko camarade na ye to mutu moko alobaki. Mais tigre noir atikala ko pratika ngo na monoko na ye te. Atikala pe ko sukisa phrase te. Atikala pe ko tinda mutu moko te a imaginer mabe to malamu. Tigre noir asala kaka oyo esengeli asala po azana droit. Aza être humain azana droit ya kosala o esengeli asala. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na yebike eza ko traumate bato ebele. Eza ko sala bato ebele mobulu. Makambo yo Karine Mokonzi aza ko vivre. Donc makambango ezali relation ya yena tigre noir. Mais relation ya yena tigre noir bango moko bayebi soki eza nini. Bien sûr ba conseiller bazangaka te na eloko etali bolingo. Batu pe bayaka pona kokabola bazali, batu pe bayaka pona kobongisa bazali. Alors mutu nyonso oya kopesa Karine Mokonzi conseil ya bolingo mingi bazopesa ngo na mutema moko. Bazopesa ngo pona intérêt ya Karine Mokonzi. Ndenge moko pe tigre noir batoyo pe baza kopesa conseil, baza kopesa pe na mutema moko, bazopesa ye pe pona intérêt ya tigre noir. Mais na kati ya bolingo intérêt ezalaka kaka oyo bango moko balingi. Elingi koloba boye Karine Mokonzi soki alingi tigre noir. Na sima mikolo baboti mwana moko. Baboti bana mibale. Après 10 ans, tigre noir akati ye makolo. Ezali volonté ya Karine Mokonzi. Alingaki a vivre bolingo na mobali na ye. Soki ekomema eti bokoko emema. Soki ekobuke makolo ebuka. Tigre noir lolenge moko. Soki alingi Karine Mokonzi. Soki baza mwasi na mobali. Alors yepe oyo yako kanisa yango eza très important. Soki alingi azala na Karine Mokonzi.
ata boti te ye kaka moto alingi. Soki alingi azala na Karine Mokonzi aboyi Tigre Noir, ayambaka mwana na ye, ayambaka famille na ye, ayambaka ba ex na ye. Soki Tigre Noir andimi yango, ata mokili emoni yango mabe, osundoli famille, osundoli mwana, osundoli ba camarade, ezali kaka intérêt oyo Tigre Noir alingi. Pamba te ezali nzoto na ye. Nzoto na ye moto alingi vivre bolingo oyo. Bandeko nakanisa bato bele balobaka yango, memi bakonzi, memi ba juge balobaka mingi na bandeko basi. Soko moni mobali azako nyokola yo na ndako, en tout cas signala liboso benga biso. Pote to ede yo, po soki abando nyokola yo kaka sikoyo, yeba mikolo ekoya ako nyokola yo, ako nyokola yo. Nakanisa tomonaka pe bandeko basi, mobali ameki kobangise boye, alobi te o lokole bandi boye, eko continue abengi pe bakomi kosunga ye. Bandeko elingi koloba ndeko mwasi wana, alingi pe bongo, alingi pe komema amour na ye ndenge maloba wana elobami. Me eza pe na bandeko mosusu ayoka liloba wana, me soki bapapoli ye mbata akiti na boulanger, bamoni ye penza lisu evimbaki, me ye alobi na tutanaki na porte. Après 6 mois, bamoni ye lisusu azoboite, alobi akweyaki na escalier. Après 10 ans, bamoni ye bamemaki ye na ambulance, alobi o frigo ekweyelaki ye. Yende mutu alingi amema bolingo wana bongo. Alingi chaque fois oye koya eya, me akotika bolingo na ete. Ezali pe na mibali mususu ayoki ke mwasi na ye alalaka na voisin, alalaka na bakamaradi na ye, alalaka na boulanger, alalaka na bato nyonso, mokolo mususu akokoboma yo, me ye pe alingi kotika ete, alingi kaka azala na vi wana. Soki akokufela bongo, akufeli bongo. Alors aza kosala oyo nzoto na ye elingi, oyo ya moni bien pona nzoto na ye. Na mokili oyo mutu na mutu aza mukolo nzoto na ye. Nzoto ezali ya Nzambe, molimo ezali ya Nzambe, me na mokili oyo mukolo nzoto nyonso azali. Me batoli eza toujours nécessaire, me batoli teke yango mutu ebongisaka libala, yango pete mutu ebebisaka libala. Eloko babengi bolingo libala, bandeko eza na spécialiste moko te na mokili oyo akoka kobongisa yango. Bandeko eloko babengi libala na bolingo, ezali na mutu moko te abomaka libala moninga, to ayaka kobomango. Akoki ko-influencer, akoki kobebisa makambo mosusu, akoki kokota na kata tie mobulu, me kokabwana ya mwasi na mobali, kokabwana ya kope na kopine, kokabwana ya makangu, ezali kaka moko na bango, ezali kaka entre bango, moko nde mutu akoboya, to bango mibale baboyi. Alors Tigre Noir ndenge aza wana, nga na koteli ye te, na bimeli ye pe te, me naza koloba oyo eza réel, pe bino boyebi yango ezali réel. Tigre Noir aloba jamais na Karine Mokonzi, nalingaki yo te, me kaka nde na sukolaki pine. Aloba yango jamais, oyo bino bokotanga na lopoto. Je t'aime pas, mais je t'ai ndenge bino bokolobela. Alors bandeko, phrase esukaki te, ekendaki na point. Yango wana awa, boko continuer, toko continuer, au vivre, dit Karine Mokonzi. Karine Mokonzi azali mama YouTube, autorité morale, icône vivante, oyo akomema biso na bino na danse Mokonzi. Avant danse asikebima na chez Mokonzi officiel, na Mokonzi musique. Et puis foko yeba na lobaki na bino Karine Mokonzi azwaki ndaku na Woliwe Saint-Lambert.
donc ezape ya solo Karine Mokonzi azwaki ndako na Bruxelles na Oliwe c'est Lambert soki azana ndako ya Tigre bino kaka boyebi soki pe ye aza d'accord ayebi kaka azana ndako ya Tigre problème ezate mais Karine Mokonzi azana ndako oya ye na Bruxelles. Alors sikoyo ndenge zaboye Tigre noir ye petit sikoyo nanu bomoni ye ki monstre aza kosala te mais aza kaka Tigre sportif pe azali Tigre sportif le plus rapide ndenge Tigre oya nyama azalaka trop rapide ke ba nyama ndenge na ndenge voire même na Inde soko tie lion na Tigre ba indien balobaka Tigre nde mutu aza roi de la forêt Tigre nde mutu akoki koboma ba nyama nyonso ya mokili pe soko tali komba ya Tigre na lion na kanisa esukaka lion akele kolala na ndako na ye Tigre pake kolala pamba te Tigre aza nyama moko très rapide yango na pona kosukisa Tigre 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 noir Tigre 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 noir nasukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.